Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, fidèle ami de Mati Kasongo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a bino tout le monde en a raté. Le lot vraiment tout le monde a ni bino ba ibo misana na 6 au koko ta ko s'abonner pour continuer siko pour makamboyer ma bena monsieur la Chine. Le bain c'est bien moi Greta acoustique votre humble servante, la mannequin de la presse congolaise. Bonjour mon ami. Bonjour Greta, catalogue moi aussi, moi aussi, tailleur côté, basni bala boyo moi sera mannequin, moi sur taille moi bête basni moi mon nous éviter formule bien mais loi pas où tu wapi. Donc ça n'a bien première fois à manga et ça n'a tokos. Na pesi merci na bato nyonso basoutenir na biso bana membre tout mama na biso baya na biso baleki na biso bato nyonso baza vraiment batalaka mama na biso batali mona oboyo batalela biso ba vie na pesi bongo nzamba pambola bango merci na malolo lorista kongoli ya fani bongende ste motema échappelé merci na Arlette Bonanzo babonanzo mame milinze mamotema tout ce pela metolo bato nyonso balanda ba Greta oui ba lelo tozana ba question bo va na no poser pour nyonso ezali à te répondre boyeba nyana zwizemi journaliste ni ba sente. Voilà, quand on a bien les grands prêtres mona, na yambie le na plateau, moto peut au sala que crête acoustique qui est le bossu parce que non sentir chaleur, hein, non sentir chaleur. Comment on mobile qui toko bo sala msala na opé bien, mais aux amukala ya Karine Mokonzi et ça la bien te. Pourquoi cause amukala? Teza un problème tenga kuna sepe ndo tiango to bien ki mon kala ne sanga kitoko ndo to be amukala wa to bien biso ba charge donc biso moto ebelo to sa to mikolo pardon. Ouais, mon équipe monter mon calango bat ba yamba e mon calango pour le lotinga micro mon calango d'abord de construire la minute base là yamba mona sala boy donc et ça nga bien on so bien mon cala malam ou pas bien ba charge malam biso zaka on a pour la 4 pesa chaud on comprend car mon compte za mon mo boy o lelo asa la fierté monde o ba te beli ba za nga koyeba on comprend lelo a les sel mon oyo asa le mange a DJ Rafat bat nyonso bakango internet et book internet à longue on a mange à DJ Rafat aïe abeti laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille ba vieux et comment on a monsieur pelé lelo ba beta musique na watikolo comment monter a mutu mo bolelo biso ganga ka te ba journaliste bili ba kumisaka o mo ba journaliste bili ndi ba janvier ba ken piana ba nani ba Mike Lokamba donc ba manike bato baza ba porter parole au Canada ka nga mona mukate ba journaliste bele internet ba c'est comme ça c'est plein na kimukala moi c'est le mot ya soni mukala te oyambie taka mukala lelo sko oyambie pour na Karine Mokonzi moto yaminga pona comme si ba intéressé bele to yaminga pour na Karine Mokonzi la tête intérêt ya ngona oyambinga emsongo yebanga te mona mo balobela nana lobela to lobela la baronne Karine Mokonzi numéro 1 nombre 1 internet nous avons fait sa lumière internet on comprend na minute de ba sur internet ba la base ya Karine Mokonzi la vidéo tout balia li ba finga on comprend ya ba ne romusu na minute azila Karine olobani Karine osani Karine osabo ende pour aya finga pour pesa chambo par-ci par-là ya bien mais lelo la baronne a commis chanteuse azo beta vraiment ma casse a commis chanteuse félicitations yaya balobi soki au respecter ba yaya tendela nous ala bien tenga vraiment la respecter yaya félicitations mais Karine baboyana ki na ceinture je sais pas si on entend à combo bien lelo bazongani eza sonia boyana na mafia batune balo bakolana no bato antima bomo balo bake bazongani boyana Karine ça lo bakona ba vidéo c'est baki ki soko aussi pardon na bana membre o nyonso mona ki msusu vidéo centimètre 5 Karine Mokonzi na sila tala boyana boye ça vidéo tout ça vidéo
ba Karim Mokonzi abaki aza na posa problème aza sur na problème na mutu mote ya un bon moment na Karim Mokonzi hotel na vini na ati photo wi ranson ati photo ko follow mide ati photo fali pour bâtir AGB pe na posa ba mission nyonso congolais baza na bango baza bien na pour anini aza mutu aye na monde ko yemba sika on comprend lelo asa la vérité monde tout ça tali inane to leki ki ba chanteuse bazaki sur na mboka te ba chanteuse bazaki te ba chanteuse oyemba bazaki te ba chanteuse obina bazaki te mais Karim Mokonzi aye ta makamba zo sa ba miracle zo sala pa abeta bo miraba bangula ngula bazo yemba ba Côte d'Ivoire bazo yemba partout bazo yemba parce que muta bongo ozo na capacité ni no pese ba flair ni no ko boak kele ba flair to ko boak le biso to bâtiment photo commissariat to bâtiment be tout ça ba vidéo botindaka pour oyo goya na sima ba ebité pour ba featuring o ezali o ebombami ya makasi o comprendre ba featuring eza na ba américain na ba français o comprendre mutu mo boelelo ba bazo yaka net bo mama o bazumbo bazo ngani o basali donc ezalaka nango pe amo mais ya senga ki pardon na pas na membre o ba mona ki mabe par rapport à mususu ba vidéo ile kaka par rapport ba audio ile kaka on monde kona biso sensa tsaka on comprend mais moi tanga tali après ko bunga na Karim Mokonzi sensa sila ka sensa no mona na souté on comprend mais tanga tali gaz za Karim Mokonzi aye place mobe sensa kuti wana Karim na kuti sensa sengi Karim Mokonzi tout ça ta vidéo na zonga ta na succès à ça les vidéos mais ta ndeko bilende ba mo aba pes on a preuve c'est mon cas ni va ça la vidéo mais aza star autant ba benga vidéo tozo bina na pardon mona vidéo bima match mutasala ngo c'est Karim Mokonzi ya ki bina mu malektion na vidéo alia vidéo asa lelo sko ezo comme service Karim Mokonzi na senti bazongi nde balobaka après la mort c'est l'amitié to izara bolingo lisusu ekoli lisusu makasi ezamitié nde ezala na ngo msu mitié mo boye mais amitié okangama te o bakangama te nde ezala msu bokutani kuku mbote ezalaka boye suki bongo mais ce que musu bakaza o baba me monde baba na baba mabea na vima so za keso te oyi lo mo ibimi kolo ba nini boye o so mo ba téléphone ba ko tsoko mikoko so ce que janvier ko makoko mona ba mde ba okima ba ba tuzo ba okima o comprendre que moi na ko masko so Karim Mokonzi sali boya yeka yo finga mais to ebiso papa a Jésus kende wala car janvier da mukolo problème ni non na moi mobile ba parce que am kolo na age ndenge zo kende po aya nanga o bwana aya nanga na age am kolo age zo kende tanga komba kana tanga komba lelo tanga ta wa mutongo tanga kombo esani ya zo kende surtout yo surtout moto akabelo na vie moto apeso alakisa ko péché lelo ya ko finga yo kazo zo lipambo te nzamba bloquer yo mo yeba te na vie fo yeba ko za reconnaissant konima moto aselo bolam on comprend ndesinga bena vande musuma to ya mbanga te na komwa musuma mundi abaron ba to mo ba calculer pa na mi munda na salibo après na estimana ya on était là sur éducation là ça ko base ya mwana na j'avais là ça ko éducation place koleli na place wa zaki fazer na tango bazwa ki benga ba sokola mais yemuka mi yebiti ba sokola le la perdre. Voilà, Robert Mandungu, mon sang, Jeff Mokulu depuis Grèce, bon boulot à toi bébé. Mona, comment na maman Mokolo loko a Glorio Lang? So tali bien banda oui. Banda carrière na yebiso ba greta acoustique to benga ye koko na musala. Ndeka ba bébé butu ba benga de la forêt koko. Mais Karine, pardon, Glorio Langi a osala mambo normalité pour biso to landae. Musala ni ko finga ka l'autre moni la baronne ba œuvre bien zo sala et puis ami kiti si azo senga babolimbi na ba million so sala. Glorio Langi tisi ko a continuera kaka na ko finga. Preuve na on finga faire rigolo na problème nini. Bino pe ba journaliste zaka pour mata osala base. Faut finga ra mutu lo quoi. Moi mutu na Karim Mokonzi atika lo singa mutu pardon ti. Ezaki prière. Ba ki ko prier. Ko prier comme ça na ba capacité alobi ke mutu no so repousse na pembe na a resolisa. Voilà, to mutu afinga ya ta mutu asa ososo mais ezate ko solisa ko soso musu za to suna l'action ke mutema na ngeza ka mutema na ngeza cœur ouvert na zo suna na yo mais ya ko kanga mais surtout ko lia ce placement to ko sa mais na so ka ke na lingi ko za la problème na yo te ndeko na biso otangi kombo o lobi wana donc na ibiete on prend azale mutu ezaki asala ka musane bien asala mamne bien mais le bon marasiko na kati na ezaka ke msusu ya omona ke kufinga ko lakisa ba chaînette
kitambo cimetière kitambo sango pauvre cimetière kitambo cimetière bakunda ba riche ebele ba cimetière kitambo pas vendre sur qui na cimetière kitambo kutu ba musu ba semba to ba bien vous comprenez cimetière kitambo avant il y avait cimetière boya cimetière kitambo ya bato bakunda ba ministère bakunda ba mala ba pe kuna bazali ba bakunda ba famille surtout bandal vous comprenez ba kitambo ba commune ebele surtout ba lemba ba bani ba ma campagne ya batambongo ebele ba vanda bakunda ba kuna meton ba cimetière kitambo donc on a ba ki lelo atuna na kata to soigner to ba mamu to ko lo ba na TV vous comprenez lelo musuko lo ba pe matisio vous comprenez donc tu yaka to lo ba tonga na ana pour no dîner ba tuté na pour no finga ba tuté biso ba moto sala la promotion ba artiste ko ba artiste na vous comprenez lelo au moins tani poto bo moi ça tambola ne boya o so la ba bien simplicité mutu e mo be ida pe ba no ma pamboli mais lelo mo nyonso ngamona kaza danger mo nyonso ngamona yaza nani vous comprenez lelo so tali bien ilo ke bo mabiso ba analyse mutu avande l'analyse ba musicien bo asila au concert bo mutabeti bo musicien mutu asila ka mutu akufi mutu azabo moina asilité pour ngana onde to tambola ba to ko ba no yo likombe obotaka te ba to ko ba no yo bala kate mais lelo ko bala te lobo ko bala par musala ba artiste belé pe ba travailler te ko si la naissance ni nazalé na succès au sala musala bien lelo e komi mafinga na mafinga croyait qu'il a komata aoki omoni ba totika ba artiste tina state ezarabo totika ba artiste ba sala polémique bango na bango ke biso to kota ba polémique na bango on comprend biso ba tout monde betotie pile artiste beti bo bien artiste beti mboka pe ki no bongati le to moni ba besoin de classe au félé le beto mo na msusu mo pebe mo le ko mo musique na biso ya likam so misa tala yemo producteur yemo misa album yemo asali nyonso mais le lope so total bien musique so eke bien na ndenge to nga to koma na qualité mo to nga to koma na façon ezaki mso mo na pe disque musique bimi congolais no sa sombian pour ani to bonne so mamuke yo tricha ko yeba musique wa kotsa le musique na so mamu ko so ba 200 fois 100 fois surtout le compte phénomène wana o mona ma bebele pe so mo bera ba musique so ba millionnaire to ko musa musique na biso on comprend biso mo to kitsa musique na biso ba misère ba on ba soana c'est bon yo journaliste yo ba neti on ofinga neti selio on ofinga neti ferigola ofinga neti fali pour finga we ransom mama on ba sala ba we ransom ba jipe ba beto concert sou banda 22h 8h ba we ransom ba bemisa batu bi ransom na aya bato longola ma ba longola na depuis bato ba bunda ba famille kabwana ne tikolo sama ba tuto yam so critiquer jibe mpiana to tuti ko follow me malade vous avez tout le monde qui follow me petit conseil vous bachi plein tala ko follow bien age yo azana nga beto conseil ba plein bato kumisa bangwana ba maestro abima boy pa voir en son a humilité ya sala orchestre simba ma me vanda bato kumisa bangwana et biso zaka bato ka critique to mona ka to yebi moi mutavani malati veste moi mutalati bodine ete suki ne misia boye buta petit concert moi mutu boye ata yo mo ava yo misana na yo ya ono tsa misana kutu no tsa misana kwa kutu misana zana misana ndo sa c'est misana ndo sa la fierté ya mo chuli sana donc tani mo konta na tala dia la misana ko ndo mo ndo zala ka ni sa la page a aussi miki on voit ma mio so basala ka tang bala na tani ko bala na tani ko ndo mo ba finga ba critiquer ba sa ndo na mécanique ndo linga no se donc dans l'internet on comprend non mo wala internet on va faire les internet bato no so mona ba yaka ba boyi na bango ba boyi ezaka ka lipa ma ebi mo lipa bato ma ebi ezaka lipa muso sombi ba lipa mate ko fele bato wato ba ezwa ka bien te mais muto so na teka na so lipa na tiro bien on ko feli ninga tsaka mateka lipa ya yi mo ko tsabe bato no so ba tsa on ba ta ko yong ba kana bango ba ba dem poli c'est ça. Voilà, Mouna, merci beaucoup, bien parlé. Naïba était vraiment pour le barakito, vraiment basé belé sur internet, vraiment basé belé fidèle ami de Matika Songotoza. On a toujours capo, on a ba news, il y a bien pour nous faire sabine là. Il y aura bon, mais c'est la Chine, il y en a. Le lot au monde.
spécial na lela ya fort balobi makambo sika e banda donc ba bonne chance muna tout monde a elobama déjà pe lobama ati lelo mutu na mutu aza attaché de presse ya musicien boye loko epandana nango Matika Songo aza attaché de presse ya Fabrigaz ba maneke baleke tu pour fali popa yozala pona na te biso za pona musicien congolais tout o basa musala très kitoko na mboka yoso kabolingo tinga oya boy donc c'est fala misal bom na lobela on te fona lobela on maestro misal bom na lobela te fona lobela on ko folo ndam misal bom fona lobela on biso sala ka musala o ba vina biso kala ba no sala to ngona ba voyager ba musicien pona ba no sala musala bon bien et l'obité sur ça no polémique to finga ka to critiquer ya ngonde mi mo liboso ya ngonde e otombolo ya ngonde ba no mono danger o da no pe ça polémique bo vandi ça makamo la biso de to fouter la ba palin la biso de to ça stable na moi ndambo to joaka est to finga comment peut moi raisonner moi chemise moi raisonner moi ni ah ce que ya boy non lobani ni tino lobana mère na nga tété camarade sœur na nga na poto na pesi ba mboti na Elga mère na nga tété camarade sœur na nga na wa me comme famille moi na bino yeyo ibanga depuis moi mon kena ko kola sœur ataliba peut-être akoli on comprend wende zala kana sa musana nga très kitoko na finga na ngate na critiquer na ngate na sara musala batimbe ba no sa hem supe ko futanga on comprend ya tika suna fingi ndi na ko danger te na ko finga pété na ko pe danger pour sara musala bien. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya Matika Songo TV na otika vraiment vient nga à des annoncer émission oyo po isala elengi pe kitoko je dis ba bon séjour na tante nanga oui Isali ba bon séjour na tante nanga Alphonsine Kiombo moi c'est à Mwindo la béninoise pardon na Silisana pardon Facebook non la fête bon excusez biso Bandeko Balandi ya Matika Songo Facebook oh yo ndongo ke no mabela tout yo za Facebook ezali so betika Greta Mandungu o mona Matika Songo TV balobi mamboela la kitola musi yango yorobo mais c'est la Chine donc mamboela mukila etisa kuya maman chérie Ani Motomba na lela oya trop balobi bo s'abonner toujours na site na bino Matika Songo TV ya site ya bilenge yesu mabeto la muki yo la ezate parce que bolobi belinga na zala nga ujana te ngana na Greta Mandungu acoustique la mannequin de la presse congolaise ndeka Jeff Bokulu depuis Grèce abenganga merci beaucoup na bino ujana mutu na nga na pesi mbote barami bale Naomi ujana na Jenny ujana barami bale ba ujana vie okopesa bambote na oyo pesa bambote na baolo oyebi conseil muki au désannoncer mission ça vraiment bien no batnyo so balingi biso merci na Yorobo Swag Matika Songo Yorobo la Chine merci na batnyo so balingi la chaîne na Yorobo malolo le reste congolais ya Fanny Bongende Canardo Montamonda Guilin na PCP mbote ningi zala kaka bana membre tout ba soutenir Karine Mokonzi balinga Karine Mokonzi vous téléchargez laissez-moi tranquille Angelica Madeleine Souka Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.